na yuko confirmer ngo kwa loba na ngai loko moko mokolo na kokufa mvule kobeta. Ah, wana champion mo mutaro babo. Wana ngana ye tozana couleur ya shaba. Toza couleur ya shaba na kasavu couleur bateka Thompson. Voilà. Ouais, tozana na couleur wana. Tolia Thompson, ngana olia Thompson belenga Thompson. Towutaki et pas son excellence Gentini Ngobila. Towutaki pa na ye tant toye na retour na biso. To vande na couleur wana tolia Thompson asombelenga Thompson na yi abandolia biloko akati ya ngombe. Voilà. Plus to vande ki na couleur ya chabana to bazaki na but souvent to bana na balabala te. Ezaki na mo lo pang mo bezaki wana ezaki na mo terrasse na kati bato bafanda pe kuna. To bana vanda kuna na kati. Tant to vande kuna bacha wana na ba moi ba na place wana to bana linga ngo mingi po wana cha banzembo ya lingaka. OK. Souvent chanson na ye o bana linga mingi za nzembo ya Sami. Voilà. Ya Sami soki kobeta nga lokola moto kobunda na edingwe. Ah, o madilo mo. O madilo donc nakanga titre nzembo wana par edingwe. Nakanga titre nzembo wana ya Sami. Nakanga ngo par edingwe tuna champion titre nzembo ezala nini? Voilà. Abitanga titre nzembo eza ya Sami. Ndi nakanga ngo na zaka sona yoki nzembo wana na rezono ngamba moko edingwe. Donc alingaki côté wana po wana cha mingi ba nostalgie ya bien. Ndi to mano vana na mingi wana na couleur ya shaba. Toyo ka nzembo ya oyo azaki kitariso na Lwambo Lutumba wawa abacha suko nzembo wana mokolo na kokufa kake kobeta dipati yo bela kwa na ngai on appelle champion bando lingangoka oh azo yemba ngo wana yemba ngo mela supu ngana wali Thompson donc ezalaka ke champion bando yeba ke autika biso to azaki mutu moko alinga ba nostalgie trop. Champion des fois na mutu ka toyoka ka ba nostalgie souvent soka yoka nzembo mo soki nzembo ayebite moi o nzembo nani ngabe ngasuna manoko expliquer te o eza musique ngani o nzembo nani ngabite o eza nzembo bina file o eza nzembo Fabregas o eza nzembo ba Imper o eza ba nzembo bo ngamona banoko expliquer wala ngana volant. Voilà. To ba nzembo wana banomela supu atalinga te atiki nanu lutu na ye alingisi muta bia nga edingwe donc aseki makambo nyonso asala na aseki na yuko confirmer ngo kwa loba na ngai loko moko mokolo na kokufa mvule kobeta. Ah, wana champion mo mutaro babo. Wana ngana ye tozana couleur ya shaba. Toza couleur ya shaba na kasavu couleur bateka Thompson. Voilà. Ouais, tozana na couleur wana. Tolia Thompson, ngana olia Thompson belenga Thompson. Towutaki et pas son excellence Gentini Ngobila. Towutaki pa na ye tant toye na retour na biso. To vande na couleur wana tolia Thompson asombelenga Thompson na yi abandolia biloko akati ya ngombe. Voilà. Plus to vande ki na couleur ya chabana to bazaki na but souvent to bana na balabala te. Ezaki na mo lo pang mo bezaki wana ezaki na mo terrasse na kati bato bafanda pe kuna. To bana vanda kuna na kati. Tant to vande kuna bacha wana na ba moi ba na place wana to abandolinga ngo mingi po wana cha banzembo ya lingaka. OK. Souvent chanson na ye o abandolinga mingi za nzembo ya Sami. Voilà. Ya Sami soki kobeta nga lokola moto kobunda na edingwe. Ah, o madilo mo. O madilo donc nakanga titre nzembo wana par edingwe. Nakanga titre nzembo wana ya Sami. Nakanga ngo par edingwe tuna champion titre nzembo ezala nini? Voilà. Abitanga titre nzembo eza ya Sami. Ndi nakanga ngo na zaka sona yoki nzembo wana na rezono ngamba moko edingwe. Donc alingaki côté wana po wana cha mingi ba nostalgie ya bien. Ndi to mano vana na mingi wana na couleur ya shaba.
toyoyoka nzembo ya oyo azalaki guitariste na Lwambo Lutumba wawa abacha siko nzembo wana mokolo na kokufa kake kobeta dipati yo la maloba na ngai on appelle champion bando lingangoka oh azo yemba ngo wana yemba ngo mela supu ngana wali Thompson donc ezalaka ke champion bando yeba ke otika biso to azalaki mutu moko alinga ba nostalgie trop champion des fois na mutuka toyoka ka ba nostalgie souvent soka yoka nzembo ma soki nzembo ayebi te moi o nzembo nani ngabe ngasuna manoko expliquer te o eza musicien ngani o nzembo ngabe te o eza nzembo bina file o eza nzembo Fabregas o eza nzembo ba Imper o eza ba nzembo bo ngamona banoko expliquer wala ngana volant voilà to ba nzembo wana banomela supu atalinga te atiki nanu lutu na ye alingisi muta bia ngai dingwe donc aseki makambo nyonso asala aseki eza makambo nzambe yenda bongisaka fesa mandenge wana mais totika ine na pasi malgré tout maître na biso champion du Congo champion du monde mais banderteken kutu bakokate bakata mais basuki ave banderteken bakata kutu bakwafa ave balinga beta ve dinga te négatif simba te sikotala na tu ba niveau wana sikotala degré ya pasi voilà. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision, Mami Wanza, la chaîne de développement, la chaîne de tout, la chaîne intelligente. Il y a Maman Nabiso Mami Wanza, en servante de l'éternel. Balobi, comprenons un peu fidèle à mes internautes, tous en résidence, il y a champion des champions qui est Edlingwe Montonangenge, Bisiko Wapi, Toye, Tozo Bandeko, malgré tous en assez à Mboula, beaucoup de résidence eza inondé batu bazali plein bakolela edingwe moto na ngenge oyo toyebi asalaki makambo ibele na Congo toyebi biloko oyo vient na biso edingwe moto na ngenge asalaki. Là je dis merci comme ça à la première dame de Orléans qui est Maman Mami Wanza et pourquoi pas à Papa Micha de Paris, pourquoi pas à tout le monde au bossé sakaté ko soutenir biso na chaîne na bino MJ Télévision toyebi biso tosaka ba descente biso toujours ba information toza na kati ya résidence ya tokokota to solo la nanu na bandeko pour mona ba interview ya les uns comme les autres mais naza pena ndeko langa moko apusaka pembeni na so na moi minute muke bonjour ndeko bonjour voilà to moni on a résidence ya Edingwe Montona Ngenge na ebité oza catcheur oza nani et pas Edingwe oza mwana aveni toza nani oui nga za champion champion c'est voilà ngai na travailler na Anunga box koya na ngai batangeli biso ba kokobar na biso o baleka déjà wana champion Edingwe asa moko parmi ya ba champion o ya Anunga box ba César Sin na pusa la pona za maître dogo vanda na so na maître. Merci fidèles amis internautes, bienvenue dans votre chaîne MJ Télévision Mami Wanza na cadre kakande to ebisaka bino tolela na bayeba kolela balobi tozui sango ya mawa ya pasi makasi oyo champion ya Congo qui est Edingwe Montona Ngenge balobi nous voici devant sa résidence toko solola na ba catcheur o tokutiawa tokutipe maître Fibo. Bonjour. Ouais, bonjour. Oui, naebi ko maître moya retourna tate parce que on a déjà elongi eza ya mawasangwango et comme il a kibino quand peut-être oyo champion atiki biso Edingwe.
Bon, nga sango komela ki nga lobby à partir ya 21h. Na mona ki ngo baje. Na yo do deuxième appel mutabengi ngai petit na ngai solvi. Abengi ngai na zena ndako na nga kuna longola pantalon pona lala. Le solvi abengi ngo ya ndo za boye bateke champion akufi. Na yo confirmer ngo po aza papa asali ngai papa oyo apesi nga vie na mokili oyo naloba ngo mele fois nzambe apesa nga pema medingo apesa nga vie mpo naza lelo fibo naza se edingwe nzambe apesa nga souffle de vie medingo apesa nga vie tant petite sœur na ngai abengi ngai nayi koconfirme yango po aloba na ngai eloko moko mokolo na kokufa mvule kobeta wana champion mo mutu aloba bongo wana ngana ye toza na couleur ya shaba toza couleur ya shaba na kasavo couleur bateka Thompson voilà ouais toza na couleur wana tolia Thompson ngana olia Thompson belenga Thompson towutaki et par son excellence Gentini Ngobila towutaki pa na ye tango toye na retour na biso to vande na couleur wana tolia Thompson asombelenga Thompson na ye abandolia biloko akati ya ngombe voilà plus to vanda ki na couleur chabana to bazaki na but souvent to bana vana na balabala te ezaki na mo lo pang mo bezaki wana ezaki na mo terrasse na kati bato bafanda pe kuna to bana vanda kuna na kati tango to vande kuna bacha wana na bamoyi ba na place wana to abandolinga ngo mingi po wana cha banzembo ya lingaka OK souvent chanson na ye o abandolinga mingi za nzembo ya Sami voilà ya Sami soki akobeta nga lokola moto akobunda na edingwe o madilo donc nakanga titre ya nzembo wana par edingwe nakanga titre ya nzembo wana ya Sami nakanga ngo par edingwe tune champion titre nzembo ezala nini voilà abita ngai titre nzembo oyo eza ya Sami nde nakanga ngo nazaka so nayoki nzembo wana na raisonnement makambo moko edingwe donc alingaki kote wana mpo wanotia mingi banostalgie ya bien nde tomando avanda na ye mingi wana na couleur ya shaba toyoyoka nzembo ya oyo azalaki guitariste oyo na lwambo te lutumba wawa abacha siko nzembo wana mokolo na kokufa kake kobeta dipati oyolela baloba na ngai wana pe champion bando lingango ka azoyemba ngo wana oliyemba ngo amela supu nga na olia Thompson ezalaka ke champion bando oyebaki aotika biso to azalaki motu moko alinga banostalgie trop champion des fois na mutuka toyokaka banostalgie souvent soki ayoka nzembo soki nzembo ayebi te oyo nzembo nani ngai nga sona banda koexplike te oyo eza emiseki ngani oyo nzembo wana ngai te oyo eza nzembo bina file oyo eza nzembo ya Fabregas oyo eza nzembo ba Imper oyo eza banzembo boye ngai mona banda koexplike wana ngai na volant to batie nzembo wana banomela supu atalinga te atiki nanu lutu na ye alingisi mutu abi ngai edingwe donc aseki makambo nyonso aseki après atalinga abi mokolo na kokufa mbule kobeta ngala bia atika makambo wana tolia yo kufa ndeni yo kufa lelo te nga biso towana na poso yo kufa ndeni to continuer na biso ambiance tolie pe tosisi tobimi ntango nabimaki nayokaki deuxième appel ntango nabimi oyo eza lokola moto oyo Yesu ayebisaka abi mpo sentir kowanga na nga mokolo misato asantaki mabe na ye ntango ayokaki soso alelaki akompanaki maloba Yesu ayebisa ye ngai yango nga siko ntango nabimaki nayoki yango deux fois ya appel ntango nabimi mpo banda lobi na 21h nazalaki awa lelo le 40e lelo toza le 14 et le 13 et donc akufi le 13 janvier na 21h akufi na Kinshasa akufi na Maroc et donc akufi le 13 janvier na 21h nga nazo information na 21h45 tina bima libana mvule bandi na bandi
na bandi kopola mvula banda na kiamfu mpona vana na mbanzalemba na bandi kopola mbula banda na kiamfu na bimi rond-point tina koma rond-point wana na koyemba 22h donc naomi yeba te naopolaka mvula nayozwa moto na rond-point ngaba to nazwi moto na rond-point ngaba etiki nga na re na biso awa donc naketi na re nazoya to nakomi na aveni na senti lokola likolo efongwami sikoyo nase défoulé kose défoulé nanga ezalaki nini nayebisaki nalobaki na ye nga abi papa osali kaka nde olobaki natali likolo wana na poli mpo nakawukelika awa nayebisa nga abi papa osali kaka oyo olobaki bon souvenir nini ogarde pena ya edingwe moto na ngenge na makambo nyonso oyo bozwi temps ya kozala na ye kovivre na ye na bakomba biloko nini penda oyo ogarde ya edingwe moto na ngenge tant que maître fibre oyebi ke kombo na yo vraiment na monde ekenda mpe na ndenge ya kosakana te bon eloko ya liboso na kogarde mpe oyo eza vi na ngai eza nano oyo naza lelo c'est edingwe donc eloko wana nakoéchappe yango te nakobosa nango te deuxièmement edingwe asali ebele mpo na nga mpo nazala oyo nayeba na monde entier c'est edingwe pire camarade ya faux père pire camarade ya faux père ngai nazala na bamasa te faux père papa na omoko edingwe ouais papa aboti ngai masa na ngai ezalaki edingwe ezalaki so moni edingwe moni nga ntango nayokoma na badéplacement na ngai nde nayosedi nayotikala ngai nakomi mwa mosika na vie nde ve akomaki na chien moso omoni edingwe na volant omoni chien mais soki omoni edingwe oyo mokili to eyebi ke omoni fibo omoni edingwe oyo elobaka ye moko abeke oyo akosimba fibo asimba edingwe donc ve wana asala nga lelo nakoma grand seke biloko avie etikali mpe na maboko ya maître fibo bon naza mwana na ye oyo asali na catch nga nabimi katiere na tout va changer nga naza katiere ya moto te nga naza katiere ya edingwe nga edingwe nda bimisa nga yo ozolela pena tata na yo nga naza katiere ya edingwe abimisa biso mibale toza yaya liboso eza bijou kinzamvwe te nga naza deze mwana suka edingwe abimisa biso mibale matete mobimba eyebi quartier vitamine eyebi ngai nabotami na tout va changer nga naza mwana ya tout va changer donc motolo na nga eza na tout va changer mpe naza mwana matete on comprendre donc pasi wana ezala nga na motema edingwe asala nga nakoma responsable edingwe afutelanga ndako ayebisa ngai abi yo na basuccès ezoya nango yo nde nokovandaka epa papa bino apesanga courage mpe apesanga mbongo ya garantie avant apesanga mbongo ya garantie ezalaka nini mai ekotela biso na ndako bamaître keni bazala baluka peta bazali place bazali bambote ebele bamaître ebeyi bamaître bazalaki ebele bakake bamaître bazala ebele bashabani bamaître pena bazala ebele mvula ebeta ekotela biso na palais ntango mvula ekotela biso na palais saki na ngai eyaki kozwa mai so saki na ngai ezalaka kote moko na kani moko boye papa biso azalaka nango na edingwe kani moko boye ezalaka na mwa motu loko ya dragon boye saki na ngai ntango mai suku ememi yango eki otika yango kote ya kani wana explose ndenge na mikwelela nayebi te nayokaka basango mpa baluka peta nayoka basango mpa bamaître ebeye mpa bamaître ken mpa bamaître jim nayoka basango wana ke ngai nazalaki mowei edingwe atika makambo na ye mpe abandaki kosala mama misi aya asimba nga boye mama misi akwya na potopoto mama misi akoka te babenga edingwe place azala aya mbangu abandi osome papa biso ndeni makambo na yo salango osangisango na mwana TV esala bacartation etaki ya mwana na ye lelo oyo nazonga envie lelo oyo naza oyo naza mpe elali etiki bongo te likolo nango azwi mbongo ya garantie ya ndako abisinga yo efoke don événement na mbamo alongola opembe na faux père alongola nga premier ndako na nga nakende afutela na kisenso edingwe apesanga mbongo ya garantie edingwe navanda boye papa bana no balati te edingwe afosombela bana na nga bilamba edingwe eza na club moko te natambola nazala gate lokwa tout va changer na club edingwe akenda kosigne imparte na hôpital soki biso baclate na ye tobeli
tokenda kozwa traitement kuna ofele ye moko fartire ebima ye moko aofuta soki mwana katiere abeli tokendaka na hôpital ya Maine epa docteur Mboso tokendaka kuna ofele fiche ofele mwasi ya katiere aokende kuna ofele soki ndeko katiere aki akokende kuna compte ya club mais aosomba fiche te aosombaka bakisi on comprend donc aza na biloko mo boye asala na vie na nga donc nayebi te so nde naza boye na courage oke pale te naomona donc ti siko nde naza boye si naomona bato ebele boye jusqu'à là naondima te vraiment tokolela champion edingwe je crois maître Fibo avandi ye mote pembe na ope tomoni maître mosusu bonjour maître. Bonjour. Oui maître bandeko bakolanda yo partout dans le monde lelo sango ya matanga pour une fois encore matete en deuil bobungisi maître simple te mais bobungisi champion oabengami na kombo ya edingwe vraiment beaucoup vivre yango ndenge nini nanu sango wana esali bino ba maître ya matete ndeni epesi pasi makasi wana za légende alaki papa moko donc ondima te ayambaka bato nyonso epai na ye ya kolia bolie ya kopesapesaka donc tous le makambo okende yango oyebisi ya kosala yango donc papa malamu na bandenge nyonso donc epesi mpena mpasi makasi towana beaucoup de regrets mpona champion le souci pena donc mingi olobeza te mpo tokokoka te bokokoka te babon souvenir nini mpena ogarde mpona champion edingwe moto na ngenge oyo je crois bato ebele kombo wana kaso bayoki yango babangi epuis bino leo na matete grand baoba alali boye estce na matete bokozwa lisusu maître lokola edingwe moto na ngenge tozwa lisusu wapi ye nde baoba d'Afrique edingwe moto na ngenge donc omona ye boye eza likama atambolaka mpe pambapamba te mpona komona eza nano mpasi donc mauvais souvenir na ngai mingi alobeza kaka namona ebele démonstration na ye kaka papa oyo 3000 akufa na misu na ngai mais champion asala cérémonie mpe alamusa ye donc eloko ebangisa biso mingi nano yango wana eloko ebangisa bino mingi yango wana bato mosusu bakoloba to baloba ke edingwa bandeki kobloke makambo ebele ata na Congo Kinshasa to bandeko ebele oyo bakolanda bino etake banatif ya matete qu'est-ce que vous pouvez parler na bandeko nyonso bakolanda biso parce que lelo tokolela edingwe moto na ngenge et puis toza na direct ya résidence na ye parce que to banda omona pe edingwa bandeko kolela mingi na gouvernement bapesa ye oyo eza part na ye bapesa ye oyo eza part na ye oyo pe ti lelo peut-être atikali kozwa yango te lelo aza na biso gouvernement bapesa ye part na ye te atikali kozwa yango te abiti akomi na Maroc kuna batikali mpe kotraite te basimbi ye te ah bon oui batraitaki ye te batraite ye te obeta ba vérité kasi mais père asalobaki yango da basi balobi yango déjà awa batikali otraite ye te mais awa ere azalaki na Kisasa sokaki azongaka aki hôpital azongi make Maroc ndeni azongi te ekufaka na Maroc seke fai batika awa gouvernement doit charge batraitaki kaka mpo tona ba cinquantenaire seke kuna batraite te basimbi ye te toza na ba cinquantenaire kaka ba HG ezali bahôpital ya minene ezali estce kana ye koma epena ka ya likolo te yango esenga yake Maroc ka likolo ezalaki te awa azomata na jipe bazokende azozonga chauffeur na kuta avandaka seke ya déplace mwa moke fazwaka traitement na Kisasa nde bandaki kozwa nga akufa te donc Maroc ndeke boma ye donc mingi oloba pene eza te Maroc ndeke koboma champion edingwe moto na ngenge toza bonjour chef Boni voilà merci beaucoup maître toyo kokuta bino lisu na résidence ya edingwe moto na ngenge champion des champions moto kombo ekenda sango oyo peut-être to banda kozela edingwe abunda na banderteken abunda na banani parce que ye mo asenga bakumba wana lelo akufi ba américain wana pe batikalo bunda na edingwe te vraiment regret na bino etant que ba maître ya matete ezani na disparition ya edingwe moto na ngenge en tout cas pasi mingi penza na motema baoba pena kwei donc eza makambo ya nzambe yenda bongisaka fesa mandengo wana mais totika ine na pasi malgré tout maître na biso champion du Congo champion du monde mais banderteken kutu bakokate bakata mais basuki ave
bander teken bakata kutu bakwafa ave balinga beta ve dinga te négatif simba te sikotala na tu ba niveau wana sikotala degré ya passe wana benga so mwana yaka botambola bote papa moi problème ya matanga nini c'est vrai bwana ndako bokoma na ndako bo mama zuma enveloppe apesi bino bokene ko sunga nango baninga o bazala ba problème to kokende ba biloko papa sala nango biso bana na soka moni bino boya nini te papa tala yo kende musala yo tikala donc il passe donc to perdre pena champion donc mboko yebi champion du Congo mais to tikala na passe ba mingi te moi souci en tout cas passe mingi et alors nini okoko senga na bakonzi parce que na moni ba maître ba utolo bawa peut-être Maroc nde muto ebomi et puis edingwe moto na ngenge na Maroc batikali ko simba ete ko pesa ba sointe par rapport nda banda ko zo ba sointe ndenga Kinshasa ah mais le repesi souci tout ça na ba hôpital et minene na kati ya mboka na biso ba cinquantenaire ezali ba nini ezali même yemoko bakonza minene ba yebi ba hôpital na biso siko ba mimi chef ba mimi maître na Maroc pona nini ah to yaki na capable to yaki capable ya ko sunga ko traiter maître na ba maladie azaki na ngoto ndengeni ba HG ezali ba hôpital ndenge na ndenge za na Congo na biso peut-être gouvernement ngai rendre et pese pena ba soins appropriés par rapport ya Congo na yango ba memaki peut-être c'est que ah soin malonge zate par rapport ya ba docteur na biso ndeto yo ka ko direct ya zali moto na ngenge senga mo libanda awa ba boza mabele ya champion libanda te awa watu wana ba spécialiste ya ndenge na ndenge bana Congo awa banga ba traiter ve banga ba traiter ve et bon la coup ba traiter bon siko ya ve ni no elekaki na Congo aba traiter ngote en tout cas nzambe moko ayebi salika ka passe to ana souci ba mettre ba kache ba fibo passe au fibo za na ngo donc ya osaka na ngote donc passe un des fils à papa ou papa Bimisi. Voilà, fils à papa, papa Bimisi, je crois que tu continuer bandeko. Na moni pe ndeko na biso muso aza pembeni na ebité to salande nini maître Sibor donc to sande ni po opusa na ta pembeni parce que espace ango maître ole kata boye poto mekampe ko solo la pe na yo maître Sibor po et sala bien bandeko comprenons un peu to za penda en direct ya matanga et puis na résidence il y a Edingwe Motonangenge champion des champions. Bonjour maître Sibo. Bonjour. Voilà maître lelo disparition il y a Edingwe Motonangenge bino ba maître na matete awa et sali bino ndeni boyamba ki ngopendeli eza pasi eza vraiment pasi iko yamba neti sango mdelo wana eza facilité kota na matoi no pe okangango donc alobaka mokola kufa mbule obeta mvula pe ebeta ki nde mbula ngo pe continuer ka ko menacer ouais dans moto moko ngana botami na singa na botami na vitamine yaza papa na vitamine na bien initié bino pe bana vitamine mingi bon on bela baloba vende muda baby ça pena jeunesse non eza koloba vient muda baby ça jeunesse eza ka biloba loba eza mutu muso ako sepela net yo na ko tamsa sango na peut-être to vana na to lia na te mais na tamsa sango mabe voilà là vous avez totalement raison donc eza facilité azala ki mutu moko so lele lié bien sûr ya makamwa to za na biso na makamwa na biso ya nzambe mais o ezande makambu ya sport o ezali makambu ya sport peut-être bato bako pratiquer na ndenge mususu ya oloba mais o eza makambu ya sport moi je suis un sportif je suis un serviteur de Dieu mais je suis un sportif et Dingwe c'est un sportif vous êtes serviteur de Dieu oui nzambe ko banga toke ka mettre yo solo ya no ka pembe eza makambu te que non ya soki to banda olobela ngondeni non mais ça soit moi système par rapport nde ba mettre fibo bazala yo pose moi système mo boye pas ya fibo grand baoba donc pour moi eza moi pas dans katier te gaza foulé oui gaza la king boxing gaza la king boxing et dit papa nanga mais l'européen nzoto eza malgré za pasteur
Et l'autre en des années. Fibo Zarango ya Sudi. Fibo Azalaka Ndoki déjà banda kala. Yosko parce que peut mettre la bango. Fibo et après voilà, maître. Tokei, Tozala Mawa, Tokolela, champion Edingo. Fibo Aza mwana o Edingo ya bimis na catch. Ezaki toseka mais Fibo Aza mwana o Edingo ya bimis na catch et Fibo Azali muto Edingo asali kwa azala lelo. Yango Monique Azoko quand même sikolo bate banda yaki lobby tisikoyo asokolite. Voilà, na liwa ya Edingo moto na ngenge maître ozako déplorer vraiment nini par rapport ya liwa. Non lobelo komoko eta que mokili ezota la biso. Edingo alobaka un jour alobaka Fibo aza témoin. Alobaka mukonga na kufa mvule kobeta. Mvula pe boli banda lobi ko bola. Edingo si le lope na Cameroun. Hein? Aba abeta lisese oba mikolo bakumisaka ke balobi ke non buzo besala ngando. Oko bisanga ke non yo yebisanga ke buzo besala ngando ezani. Voilà. Yebisanga buzo besala ngando ezani. Kwa ke non dinana eso ipe place nini yango wana. Mais erreur ba mikolo basala ka eza erreur. Mais mikolo balobaka ke buzo besala ngando akima mvula na ibale. Mais eza erreur. Ngando avanda mingi na mai mvula tanga ezobeta ezotanga na mabele mabele esani mabele ezokota ye na misu mo asala chasse malamu ezate donc fois zala na mai po asala chasse na ye malamu donc eza buzo besala ngando te eza buzo besala ngando te donc papa oyo akufi aza papa na biso tozolela ye na motema un sportif complet. Voilà. Message nino koko lancé na batu partout dans le monde au Barolanda. Non, tozana day national. Tozui day national. Day national vraiment et ça ya ba congolais nyonso parce que azaka ka matete eza place eza fief naï. Alungwe vitamine aye singa. Cela veut dire ake nango musigate. Azana ngoka toujours nzinga. Donc matete eza fief naï. Donc mvula ekobeta boye baka journée à lelo mvula pesani et beta de yango siko tondimi ke mvula ezobeta azala prophète Edingo en quelque sorte des prophètes de ka maître non mais moto na ngenge mais tango nani lutumba lobaka ke non mukona obeta kake beta mbula kake beta de beta bosiko poni bondima ete Edingo pe mbula ezobeta vraiment merci beaucoup on est là fidèle amis internautes nous poursuivons un peu interview na biso na bandeko et voilà pour esala bien.